Monsieur sold out. Aigle. Aigle. Monsieur sold out. Si beaucoup là. Monsieur sold out. Aigle. Aigle. Monsieur sold out. Si beaucoup là. Monsieur sold out. Aigle. Aigle. Monsieur sold out. Si beaucoup là. Monsieur sold out. Aigle. Aigle. Monsieur sold out. Si beaucoup là. Monsieur sold out. Aigle. Aigle. Monsieur sold out. Si beaucoup là. Monsieur sold out. Aigle. Aigle. Monsieur sold out. Si beaucoup là. L'étranger. Global PM Express. Globalement vôtre. Papa, Nin. Ah, na balobele lo banda kunati. Oh. Au monde tant on les kaki kuna na au monde tant kati ici. Au monde ba maman ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Mais biso pe bata ba agence ne to comment ko bele château rouge. Ne na moni na carton il nyalo bozo tina na mboka ti. Oh tina na mboka ko. Ah bozo tina. Yango so moye ezali on peut sanga comme ça na tina na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanine. Mais ngana so ke na agence pour na tika biloko nanga pour la confiance agence. Non. Mais ça to kende comme ça. Oh, boyete, ngana zana mutu na tindaka Global Express et paya Patrick Malovengi Baoba assurance libela kunande nazana assurance. Bon papa nazana carte à fidélité. Problème ezate. Papa dozo kanga muyibi, o kanga muyibi. Nakanga muyibi ko. Papa na lesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Sunganga papa. Na musalo ndi. Patrick Malovengi ye Global Express awa. Donc ngana tindaka kaka awa. Assurance libela. Papa, awa ezande nini? Awa ezali toujours tinda ba colis à avion, ou esala ka des jours, tous appelé la fret maritime. Ba fret ya avion, ya on to benga la fret aérienne. Et ça la des jours, tout tinda na 3 pays, Afrique centrale, Congo Brazza, Congo Kinshasa, na Luanda. A Congo Kinshasa, toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totinda ka ba mituka na délai ya mai o ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totinda ka pe ba carton to s'en charger na douane makamnyo soyo OK récupérer voiture na na Kinshasa ndenge ba récupérer a carton. Kina ngola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totinda na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba miro na biso ezana oyo place bat bazwara biloko ekomela. Omoni nini? Osongi maboko pambati. Kasi pona tikango na Global Express. Ah otindi, na tindi ko. Ndako tolo baboye, bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wapi? Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château Rouge. Chez Patrick Malovengi et Atakate. PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko.